Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Voilà, Koulia Isa et Lokomoko à Malamu. Mais il faut qu'on l'amba Malamu pour nous en bonne santé. Pour nous en bonne santé, ils ont rappelé pour ça ya moto. Et pour nous na beaucoup de wazoto, il faut qu'on lia iloko à Malonga pour épaissir un zoto makasi. Na tango nyonso biso to zwakaton ya kolia iloko ya malamu ne pesaka biso nzoto makasi et pesaka biso makila pe mai na nzoto pe tango nyonso kozala en mouvement pe kozala na makasi na nzoto pona biloko oyo toliaka. Mesdames et messieurs, lelo tozwami epai wapi toyepa mama loso oyo à un moment toyokaki basango na ye na vidéo na biso azalaki vraiment malade. Mais lelo juste kaka pona kolandela était santé to monike a commis en bonne santé en équilibre tout ça lié fort to mekape kota la ye mais a kosala la biso sauce to mona kina bokasi wa banzoto ezongi pa ya mama loso nenge isali maka pe akopesa biso ba impression na ye pe akopesa biso nini lekaki pe nini komaki pe nini zana mokola lelo. Voilà, avant de commencer to pesima atondo mingi et pas tata Nzambe ya batela kibiso apesi biso pe mape ya bon moi azwa lokumu et matondo mingi pe na sponsor officiel na biso FBT Misalande transfert ya mbongo eza ko s'effectuer de jour au jour avec sécurité. Et te pesi sou matondo mingi na sponsor na biso le officiel renfort sécurité. Merci na bokasi nyonso ozo pesa biso toujours pour to kenda nango malembe. Voilà, biso to sala entrée to kutana mama loso. To beta moi lisolo mokie. Je crois, j'espère, Bobo Messano, tous en abisso des suites des parties. Un bon retour, déjà à Paris, Maman Clotilde, Motema, Prophète Roland et Zango. Tout ça qui nous a kiné, ah oui, ça l'a ibisso bien. Merci beaucoup. C'est parti. Voilà. Tata. Tata. Bonjour, ça va? Maman, ça? Ok. Maman Loso. Il y a quelqu'un qui se sent. Maman, Boni. Qui est allé? Maman Loso. Oui, très bien, non? Santé, ça va? Qui m'y a scocolongono? Ça va. Ah, bah, qui si sont nos unes, juste à moi, hein? Ah, bah, qui si? J'obéis à moi. Je suis à ma malaria, mais ça va. Ah, oui, oui. Qui va malaria, ils ont suivant. Il faut mettre la bakinini. La zombe à Nassisi à Tonga. Oh, Michigo. La bandi à Nina. Voilà, mais à un moment, ça n'a pas passé. Mais la rabattie n'a pas de mal. Ah, oui, oui, oui. Ah, donc, il faut battre parce que pour la gastrite. Déjà, il y a des dérangeants. Parce que qui c'est il y a un moment, mais ça va moi bien t'es pas si ce petit. Il faut battre mal, il y a tombé. Oui, voilà. Mais le coup, moi, ils ont pas en Zambie, parce que mon colombier dit tout le monde a qui offre moi qui faible, mais non fort. Ah, c'est bien comme on a bien. Qui m'est allé. Donc, oui, ça n'a merci. Batunios. Ok. Bandoro, c'est ma soutenir qui merci vraiment pour vous. Merci vraiment. Ok. La Batunios va soutenir merci beaucoup. Merci beaucoup. La Batunios va soutenir il est dans une maladie en tout cas vraiment. Et c'est bien ma casse. Oui. 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 Na mon aïe benanga oui considération bien des alliés. Moi venant en tout cas batu balinganga batu. Oui, batu na bami tungisi penza bami tungisi. Pe na mona ka parti ya jour wana na zaki malaya mona bage oui na jouaka. Na jouaka pela doki na kota pe batu na mitema donc ça nga bien penza. OK. Batu boka ki pasi batu bazolela batu msukutu ti lelo to so prier na bango elongo. Toujours prier na bango longo ba mama Rose moi ça papa Kaïs et nani mama Mikle Ngunga ba Riti Imbu donc
bamama Dolonianga, maman Mati Lusala, donc basé belé, maman Meta basé belé penza donc soutenir ngai sikoyo donc ba mona lelo maloso a sala ilubu donc il va venir que en tout cas ça va malgré tout non ko kima ne za kana te mais ça va pour nazo bima pe na ke na coin na zongi na midoki ça va penza na ngolo nzambe ça va ya mona ndima ko ya na sala ilubu o ndima ke ko ba non ndima tabi oyoki bien nini ozo ningana tena ya on a ebiso ko ya kana sa ilubu mona ça va. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, vous avez compris à l'image, elle est là, notre maman. Déjà, Nakatanda, vous savez qu'une fois à l'hôpital, vous avez compris quand même, mais aujourd'hui, elle est là en bonne santé, en équilibre, grâce toujours à notre Dieu. Voilà pourquoi, à chaque fois, nous disons un grand merci à celui qui nous a aimés les premiers, celui qui nous a fait grâce, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Donc, celui là, Shaddai, l'Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, c'est. Oui, na un message déjà. Ok, Miliki. Ah, ok. Oui, pour moi, ça. Coup de chapeau à Maman Bellevie Candy, donc de cœur avec lui. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde aussi, pour apporter qui met fort na bango, financièrement, physiquement. Ok. Ah, bah, artiste, comédienne, Moussus Pibande Kobenga, Batuna état de santé. Kevin Boni malo sondenge ni ba atutu donc presque ba no benga benga ka kolanda te mama boni zo makaso sa to bana musala on yo sezala nani oyo chege on sonne ko benga rama. Voilà. Donc nous espérons que Mama Loso donc ozana bisoka na scène. Oui, on continue kaka na sisite voilà. Merci beaucoup. Donc, les gens vont la poste tout le monde a ambiance tout à la Mama Loso nenge aza siko en bonne santé. N'habiter les lots où c'est la bisonini potolia quand même tout sentir ambiance parce que nous aimons toujours te voir en mouvement en équilibre et ça la réussite on a biso c'est quand tout ça bon et on se colle tout mais quand peut vivre ensemble ici parce que son muta malade ils a moi faiblesse hein à faible elle n'arrive pas ou il n'arrive pas à ça là quelque chose ou à ça là déjà avec courage ou motivation mais déjà ce que ça un équilibre bonné ça la biso bien on monnaie le tout au proposer les biso nini ba mama Bionews ba mama Doloniang ba Sepela ba mama Céline Kilolo Arleto ba mama Irene Okaninda o c'est la bisoni pour Nadège Bidunga pe atuna fort blessing bangonya so blessing bon pour tout ça déjà toi déjà 15 heures de 14 heures toi déjà 15 heures non ça kara au fond nangen directement ya da retard bon awa tout ça qu'on a pour de transport embouteillage et quand donc il faut pas comprendre comme c'est ça man à côté donc quand même na ça yaki yo tikala so binini le ba no luka so ki micro eza nango eza ko funda te ça mabete ça musala so ke lo mo zangi fo lukango voilà c'est ça donc nazo ça kaka légumes na so so ko tumba na mpandi on te relie ensemble Mama Loso voilà. Merci beaucoup. Mais vie à temps, il y a un tali recette voilà nous de servir biso pour tout se dégager. Voilà, Mama Loso maintenant ba étape en ni pour réaliser les légumes dans soso no batumba théoriquement après tout il y a tout dans nos konongo sala ngo malembe. Daniel, ngaza mama te. Ngaza mama na sala. Mama ibi ba rubrique nyos. Na ibi ba rubrique nyos, ça mama ti. Ça maman. Est-ce que na mwana na mama? En fait, dans tous les cas, question parce que bah non monsieur nanda ko pe baota na TV hein. Ba ozo idea Mama Loso abandai na bwa so batikele pe Mama Dolonianga ko tikela pe bana balamba atala Mama Loso la ndini ngo landa shima asali pe recette malamu c'est ça. Bandunda eza ba sorte belé. Ngazo lamba légumes vertité. OK. Nazo lamba kandunda na kati ndunda na kati ba tomate ba matungulu ba biloko nyonso na tie soki huile na so po lingo tia mafuta mbila yo so po lingo tia huile yo na tie biloko na nyonso na zipi
soki ebeli nakitisi après natumbi susu. C'est ça. Après voilà neto ils ont accompagné nani na small to loso. Ça dépend. Ba mususu pe bon nous les arana on a likamte muso on a likemba. On a kwanga on a fufu. Ouais. Donc c'est ça. Merci beaucoup Maman Loso. Derrière. Voilà, mesdames et messieurs, on va prendre un bon moment déjà pour tout accompagner Maman Loso na makusana sauce ou aussi la biso lelo, ici biso aussi la biso poulet na légumes, donc poulet ba ya rotumba, ba ça on a légumes ezala ya vert tene to benga wana, mais on sala encore na ninga système netka bouillon. Oui. Voilà, donc netka bouillon après to joaton to meki to fandi ambiance ninga na ba jour wana soy toza na maladie toza la rawana sope toza na bisengo toza la rawana. Question pour nous de passer juste de bons moments ensemble, de savoir que non ndeko maman ndeko yaya ndeko papa aza en bonne santé en équilibre yango ne ya kesengo na biso yango peza kesengo na bino depuis bandaku. Donc moi j'en profite pour dire un grand merci na bandeko nyonso ya Bio News Télévision to koma libota to longwa ba abonné. Donc merci beaucoup na attention au beau pesa qui vraiment et pas ya ndeko na bino mama Loso mama na bino ya na bino leki na bino. Donc nyonso pona bino no bosala kiango sala biso bien. On a compris vite que message communication qui bien pe boza qui attentif ya oyamba vraiment message na biso to pesa qui par rapport ya état de santé ya notre maman Loso l'artiste comédienne au azako émerger à Wanakata ville province de Kinshasa. Merci beaucoup. Elle nous a promis quelque chose déjà ya sauce tout c'est là bon tout ça lango et ça la biso bien. Un grand merci na maman Arlette Selina Kilolo, maman de Loniango, maman Irène Kaninda, maman Fifi Mafouani, merci beaucoup Mimi Lebic a le regard d'une femme responsable. Merci beaucoup à Meja Keita d'amour de partout aux alliés et ça la biso bien. Elle mérite d'autant d'où la Saint-Brieuc. Qui est mon ayana ngai. Arrête Kasongo tellement ba yebisa qui est en tout cas asika ki makasi. Donc na ba kosikate abane ko lela po epasa ki na hôpital. Tellement ba na bebisa ki na hôpital na boya ki baloba me moko ayo yebisa donc abane ko lela na yebisa ngai yo na fa na kiti donc na bien. Arrête Kasongo naza ovanda bayebisi ke na kufi nde abengaki azolela bapasenga tellement na mongongo nde seki ya maladi azoyoka mpenza nga te donc Arrête Kasongo ngai yo naza ovanda nazanga bien sikoyo nzambe alola asungi doki naza ya kovanda na bandeko basungi en tout cas nzambe azongisaka bango mingi akolobisa te na bapriere nyonso oyo basungi en tout cas merci beaucoup. Bamususu kutu balobi totikali bandeko libela okuna bana ozala na bango te donc totikali bacopine totikali bandeko libela totikali na contact tosolaka na bango donc merci beaucoup na sepeli na acte wana même appel à pamba esalinga bien oui moralement surtout oui car après on soutenir nga te maladie te to boyi to linga to mono donc soutien wana esalinga bien. Voilà. Déjà un soutien donc en présence morale déjà il pas maman Loso s'allier bien et arrangé vraiment donc merci beaucoup Nabino Nyonson et ça fait du bien déjà de savoir qu'il y a de grands messieurs il y a de grandes dames au wapi bazala qui en a toujours attentionné pour leur reporter mes forts la santé il y a maman Loso. Voilà on va prendre un bon moment comme je disais déjà il y a Rolanda maman Loso ninga osalango tout lia tout mais les hommes la télé maman tout lia tout en esengo donc si Dieu est pour nous qui sera contre nous donc rien. Donc il est derrière sa parole pour accomplir et il va accomplir ce qu'il a promis. Et ce qui est encore vrai, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Donc Malobano Salobara, donc ils ont en vérité. Merci beaucoup, on va prendre un bon moment. Il est derrière la caméra, il s'appelle Jérémy. Merci d'être là aujourd'hui. On va encore continuer. Mais bonne guérison déjà. Donc à la fille de Maman Loso, oh yambenga na vidéo. Il peut sur Yubiki, mon abandi maladie. Point. Zaka bon. Donc il y a un changement climatique. Annabelle, fièvre saline. Voilà, bah guérison déjà na Anna, déjà mais déjà dans les bonnes bon ça les grâces. On va suivre en image petit à petit, lentement et chirima et on s'y retrouve après déjà et je crois que vous allez décider. C'est parti.
La soso ngami oza wiki pour on s'en a gâté chasser. Oza okanga za pena salté mingi non. To ko la on ka. Oza la ko kanga ngo. Et to so la on ka bien. Oza pena moi ba salité. To so la ngo. Na panga ngo bien bien. On a ba salité mususu. Après na ocha moi banzela. Donc toli yango ya kotumba na ndunda no tumba ngo après na sali ndundo na lobaki wana do toli yango na fufu bien na kwanga to so palinga neta ko liona likembe OK yango Ningo lobele na légumes wana il faut za ya otumba c'est ça te so libi o kalingi na so pe mutu so alinga ko libi te asa ne so ne ya bouillon alene na ndundo na epeksa te minga référence na yone onika izali otumba ngali ndeza ya kotumba po uneza mai oza ya kotumba ozoli yango esa bien c'est ça abaina na soso ntango nazwa soso natie na moto ezotoka nde naye kosimba ndundo moni toza na bitekuteku fo eza mpe ya fresh ya kitoko moni ndunda mpenza eza ya bien tomate ya mbuma mwa ndembi matungulu na solo oyo ubwaki yango na kati kuna doki esa bien c'est ça donc nazobongisa nano eza na naobongisa La place au katikati wana ni place ba épicer ko fanga c'est ça mais il faut kata bon po épicer kota po kota pe ntango eza na moto bongo oyo banzela eza mike okokotiaka okotia boye ezokota kota na kati Simoko esa cámara na aya natokisa nango onacha matungulu natokisa nanga batomati te koto batomati tokisika nde natokisa boye tika selere muscade na litungulu na aya
tosilisi kosala soso na suku tiango na moto natie kaka muscade natuti na ai natie na litungulu natie yango na moto nazotoka siko awa naza na ndunda nazobonza ndunda mpe eza ya bien vena ya sika eza bien eza ya pete ntango obwaka yango wana watie mwa mafuta otie tomate ezala mpe ya kolimba po ntango olia yango na soso esa bien boye mpe soki oza na soso te soit okolia yango na likayabu mosu mpo kotumba no na thomson okokanga no mpe bakayabu salipaka nde okolinga olia yango mpe na ntaba olia yango mpe na ngombe soli kosala no ata petit ata ya kotumba ekoli nango eloko mpo nazobongisa kosukula yango bien na kokata natia yango na nzungu nazwi tomate na yango ya matungulu mwa bepisi natia na kati natie na kati natie oilanga na zipi ça eza yango na complication te eza mpe na mosala makasi te banzete nazolongola po mosusu likolo esalaka omone mpe mwa makasi nazolonga mwa banzete esali makasi okotikala wana ya pete nde na otya nango nazosugulaka mpona kata natiango na awa nazosulaka mpona komema ngo na nzungu esili nazosukula basolo baotia yango na ndunda osukula yango asilite kuna sukula yango ndenge osuka yango batia yango na biloko ya likolo te mola yango po osukoli yango okata ndenge natie na nzungu nazwi mpe yango natie likolo apres nakozwa tomate yango ya mbuma natie soki na ndembe na ai na ngulu natie nazwi natie na zipi natie nzungu yango na mbuma soki mpe omoni koza na mbisi ya kokauka na ndunda epekisi te otie no mbisi ya kokauka mbisi ya kokauka
Tiens la carte, quand il est charmé, vous tuez le nous, nous sommes encore pieds. Si vous voulez aller comme ça, nous pieds. Les gars, la tige a beaucoup. Maintenant, on est parti à la même sur la carte. Keyo. I love you.
ya auto. Nous on a fait ça déjà prêt. Déjà prêt. nga mutu abengi ye nga mutu azoluka ye yaki mibale wana te mutu eza kuna sikoyo nazosala potopoto ya semo balinga masango bamosu balinga semo to toli yango na fufu olingolia na kwanga na kwanga olia makemba na makemba kosisa tolina tuna suka suka gebela wa tobela sebeli yango sebeli na tolo yango sebeli tozelaka po etoka comme ça tolia
News Télévision. Eco News Télévision. Tu te fais un soupe là. Le gars, il a déjà mangé, mais tu fais. Ah oui, pas de problème. Daniel, bato basilesenga.
Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Comprenez, on a commencé depuis au début avec Maman Loso. C'était juste l'occasion pour nous de faire comprendre aussi Nabatunion ce que non. Elle est maintenant en bonne santé, en équilibre. Dieu a fait grâce. Voilà. Mère, elle est bien. Non, bien, non, Nzambe. Voilà, tout comme la chose na souka, liloba moi souka poto kabwa na biso. Na mono sali soso batmana legi, mona fufu donc voilà. Ouais, c'est bon. Na sepeli kando ya kotala nga maketo na nzela elubo, merci. Na comme na déjà bien si que ça va. Mon na lambi mo mona ke na zumo makasi. Par rapport à nena zaki jour ya kawana, ça va. Voilà. Na bande wona so baota la yo, bande wona so bosala ba musala moko okoyebisa bango nini. Te na bon malbo ba mingi bende za te za ke na sina comme na nga bien na yo ki bien. Qui m'a venu écouter, si que ça va. Ah oui. Oui, babenga qui mamsou bonne ba tournage comme belé. Moi par contre étant mais ba appelle les ala qui on sur le téléphone. Donc on a muta kita qui a sur le terrain de Bellevue de mutuaya qui vient ça sur le terrain. Avec tinenda quoi. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, comprenez, bon, donc, artistes et comédiens, nous sommes basés de cœur avec Maman Loso, au Babenga qui a au Bakité sur terrain, c'est donc basés ensemble, juste que santé, ils ont eu vraiment bien en attendant Bakira Baki, Sinenge Boukaraka, et si là après, à retrouver encore Moussa Ni Malam Malam. Si Dieu ne revient pas, mesdames et messieurs, on va s'y retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques. Je vous dis bye bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.